Message na kombo ya Karine Mokonzi. Ba fi oyo Karine Mokonzi azana besoin ya ba danseuse oyo babinaka kitoko koleka ye. Botala video oyo malamu. Soki obinaka malamu koleka Karine Mokonzi aza na posa ya ba fi. Pona ba clip oyo ezoya. Azape na posa ya ba garçon. Pona ba clip oyo ezoya. Ba fi na ba garçon fobo zala. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na bandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ba fi oyo Karine Mokonzi azoluka comme ba danseuse na ba garçon oyo azoluka comme ba danseur pona ba clip ya album oyo salama. Alors foko zala bana ndako. Foko zala bana moko bien éduqué. Foko zala okota boloko te. Okende pe garda vite. Alors faut ozala même ozana ba parate ovandaka na das, ovandaka soki na service social to na famille, mais fozala na caractère moko ya ba responsable. Ndenge tomonaka ndeko na biso ya mwasi Jenny oyo abinaka. Nakanisa bana poto boyebi bien. Danse na poto ezali culture na batu moko oyo baza respecté. Alors Karine Mokonzi aza na besoin ya ba danseuse oyo bako participer na ba clip na ye. Ba danseuse na ba danseur. Ba clip wana ekobima kala mingi te. Karine Mokonzi akofuta bino mbongo ebele te, mais bokozwa quelque chose. Wana bozala sir. Alors aza na besoin ya bana basi na bana mibali oyo babinaka koleka ye. Ndenge bomoni na video. Obini koleka ye oyebi kobina. To obinaka na groupe moko boye ou bien na école de danse oyebi kobina ba danse ebele pe obinaka kitoko. Oza na facilité ya koadapte na ba danse. Karine Mokonzi aza na besoin ya ba danseuse na ba danseur. Principalement soki oza na capacité ya koyaka Bruxelles ndengo lingi. Okoya Bruxelles ou bien ozalaka na Bruxelles to na banzinga ya Bruxelles. Po ezala mobulute na emploi d'État na yo, ezala pe mobulute na transport. Pe na ba frais ya transport. Alors Karine Mokonzi azana besoin ya ba fi oyo bazana âge kobanda 18 ans suka 24 ans. Bana basi o bakobina ba danseuse kobanda 18 ans suka 24 ans. Bana mibali oyo bakobina kobanda 22 ans suka 26 ans. Bana mibali oyo bakobina kobanda 22 ans suka 26 ans. Alors wana eza âge ya ba danseuse na ba danseur Karine Mokonzi aza na bango besoin. Message oyo ezali ya Karine Mokonzi. Eye pa ya mutu mususu apesinga yango nga na ye koloba yango. Alors Karine Mokonzi la baronne aza na besoin ya ba danseuse. Bokoki komisaka kobenga ye na mamero na ye. Aza na numero ya Belgique na ya France. Numero yango pe eza awa na sewana ya video. Mamero obozomo na wana ya France na ya Belgique bakoma Karine
MB elakisi Karine Mokonzi la baronne. Eza mamero na ye. Soki obengi ye okozwa ye direct. Ye moko ayebi ndenge akosolola na yo to akotinda yo pa ya manager ne to na bureau na ye ou bien ye moko akosolola direct na yo akopesa yo plan. Alors nakanisa ba mama oyo bozana bana na bino soki mwana alinga kende kota na clip ya Karine Mokonzi bomi tungisa te kuna eza makambo rando te eza makambo ya musique. Eza pe makambo ya kisi te eza makambo ya musique ya poto. Karine Mokonzi la baronne azali chanteuse oyo a démarré carrière na ye na poto. Oyo a démarré carrière na ye sans kisi. Oyo a démarré carrière na ye avec succès. Oyo a démarré carrière musicale na ye pona kopesa kaka plaisir. Alors bana na bino babina ka deja bayebi kobina. Alors bomi tungisa te soki bake kuna. Soki balati sexy bomi tungisa pete pamba te boyebi bien. Ba danseuse nyonso presque ya mokili majorité balataka toujours un peu bilamba ya scène. Bien sûr bino bokobenga ngo sexy mais na réalité biso toyebaka ezakaka bilamba ya scène pona ba clip pona ba musique ndenge tambulaka na monde entier. Yango wana même bana na bino o babinaka deja na bekol na ba cours ya musique na kanisa bomonaka balataka teni moko oyo etaka bango à l'aise pote baningisa escalette nzoto ebina pe batu bamona bilamba te moto ezobina oyo ezobina ezande nzoto. Yango wana na kanisa na poto eza facile mama to papa a comprendre mwana na ye tango alingi kosala danse pe tango alingi kokende na participer na balbum ya Mokonzi musique chez Karine Mokonzi mama YouTube icône internationale. La chanteuse Karine Mokonzi oyo a démarré carrière musicale na ye na 2020 pe 2021 aza kobimisa album. Alors na kati ya album mango aza nde na besoin ya ba danseuse na ba danseur. Ba danseuse kobanda 18 ans ti 24 ans. Ba danseur kobanda 22 ans ti 26 ans. Foko zala na physique moko ya bien. Donc foko zala na apparence moko ya bien. Foko zala na apparence ya kitoko. Balobi te fo zala mobali kitoko to mwasi kitoko. Balobi nde fo zala na apparence physique ya kitoko. Même ozano kitoko te, mais tango ozana apparence na physique ya kitoko, ekopesa bien na ba image, ekopesa bien pona musique. Alors, tozo di, Mokonzi musique, ezo discriminer ba oyo, bazana physique ya mabete, mais boyebi yango bien, et ça la makabongo parce que eza clip, eza image. Ndenge bomonaka botalaka ba télé, journal à télévision, ba météo, ba tchaka toujours bateau, bazan apparence, ya bien, pour bima la télévision, batou, ba mona image moko agréable. Bien sûr, image o ya physique ya mabepe, ezanango désagréable te, mais mokili etambulaka bongo. Yango Karine Mokonzi, azo discriminer moto moko te. Alingi nde ba danseuse, na ba danseur, bozala na physique moko présentable, agréable. Ndenge bomonaka Jenny ndeko na biso mwasi, mingi balobaka aza kitoko te, mais soko monie physique na ye, oyebi mbala moko, aza na présence moko agréable. Aza na présence moko agréable. Alors, yango wana ba danser, na ba danseuse, boya na physique moko agréable pe boyeba musala ya kobina. Surtout boleka Karine Mokonzi na kobina. Ngai papa robo na yekaka na sangoyo eza urgent, eza masekite, eza nde réalité pe makamba solo. Na sokisi awa, botika la malamu et ciao.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.